Allo, 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 happy people. Wane loba na ser na biso Rebecca. Hello, happy people. Pourquoi happy people? Poto abana nzambe. Sengeli to sala toujours happy. Oui, ba moment y a tristesse pesali, mais ba moment y a happy fezala et belé koleka. Pourquoi poto zabana nzambe? Po papa na biso moko azamuto esengo, azamuto abolingo, donc esengeli to reflecter yango. Yango aneza bongo. En tout cas, na komisi nzambe a permettre ngana ya susu liboso na bino ya ko pesa bino réponse na question oyo tunami semaine oyo ya polygamie, est-ce que za malamu te za malamu te? Polygamie, est-ce que ça permis? Selon la plan de Dieu, et ça insisté en nzambe te. Ezala ki plan ya nzambe te que polygamie ezala. Mais na époque wana oyo ya batan ya Abraham, ya Jacob et ko salama. Pourquoi eko salama? Na selon ba recherche pendenge na sali ezali ke na époque wana basi bazalaki tellement ebele bazali kozanga mibali yango wana ezalaki permis. Benzambe pe autorisaki yango. Donc mobali akoka kozanga basi ebele, c'était permis par Dieu, mais ça insisté ya nzambe te. Insisté ya nzambe ezali ndenge akreaki Adam na Eve. Mwasi mobali. Donc mobali akokite na ndako ba parents na akoke kosangana na mwasi na ye. Et sika ebandama ke lobaki te ke mobali akokite na ndako ne akokende kosangana na basi na ye. Non, ezaki insisté ya nzambe ezalaki bongo te, mais esalami e kosalama pourquoi pour eza toujours na kati ya plan ya nzambe. Donc ezali comme ndenge ke toza bana ya royaume moko toza perdition na loko toza perdu et sengeli fo nzambe a restaurer royaume oyo biso tozalaki. Donc ndenge esengeli mokili ezonga ndenge ezalaki na ebandeli yango bazolo bakena tanga suka mabe ekoya ebele mais suka ezali. Donc suko ndenge tolobake tokomi na suka ngo yango yo pourquoi po tokomosa ndeti ke tozonga ndeti na ebandeli siko po ebandeli zonga po makambo ebele ezala révéler photo erenzamba révéler biso makambo ebele po to comprendre esika to huta po to zonga esika to huta. Donc wana eza kutu point d'interrogation eza makambo ebele na kati wana na ona lobby, mais ekolo mamata mbala mususu. Mais na question oyo etunami est-ce que c'est autorisé par Dieu? Oui, nzambe autorisaki yango na Ancien Testament. Na Nouveau Testament eza pe autorisé na ba culture mususu, mais ezali eloko te o nzambe alingaki esalama, mais esalamaki a permettre yango na Nouveau Testament. Eza pe na batu oyo pe ba viva ke baza na base ebele mibali na base ebele, mais na so na tangi na livre na 1 Timothée azoloba ke nani bato mobali ako longwana ndako na ye akokisangana na mwasi na ye akosangana na ye bakozala bomoko. Siko yo tang mobali o kitenda kuna yo kosangana na basi na yo, est-ce que bokozala toujours bomoko wana na basi wana ebele? Non, bokozala bomoko te. Donc siko na tango tokomi c'est comme si nous sommes dans la fin pour na ko comprendre sika to uta to zonga na ndenge to uta ki ndenge nzambe asalaki institution na ye ya royaume na ye o ezalaki kaka mobali na mwasi moko. Donc mobali na mwasi oyo fallait batondisa mokili. Donc mokili yango ezalaki kaka mobali na mwasi mutu fo batondisa yango. Siko ezate ke na famille fo na ndako o papa azana na basi ebele po batondisa mokili, mais n'importe wana nzamba permettre yango. Mais est-ce que eza malamu? Eza malamu te. Pourquoi? Po ezo bebisa ba foyer ebele, ezo détruire bato ebele moralement, physiquement. Ezana ba maman mususu bazokufa pona ngo mwana mwasi mususu akosimba kisi pourquoi po ya dinga za na mwasi liboso. Ezana ba maman mususu mona aza hérité na kati ya couple ngo mazoye batendenge na kobima ou sortir ndenini. Donc eza facilité na ba o déjà baza na kati ya makambo wana, mais na pok na biso se na koloba ke eza lisusu ebele te. Donc c'est comme si ekomi kobima. Donc ndoyi baloba ke nyonso oyo ebombami na molili na lumière
et comme à kobima siko to komi na temps ya lumière donc nde toza na époque ya lumière donc lumière éclairci partout donc esika nyonso molili ezalaki donc ezokende otia lumière na kati esika na po nyonso ezala révélé donc toza na temps ya révélation donc révélation na barévélation ezosalama pourquoi po temps de la fin ekomi donc nzambe fo ya ko restaurer royaume na ye oyo esengeli tozala milimo donc milimo wana biso yo ngai donc fo tosala effort wana donc comment ekozala restaurer soki yo okomi comprendre ce que oza nani outa wapi ebandaki ndenge nini na yawa nakoma awa nzambe alingi nini mpona ngai donc eza yo na ngai nde moto restaurer mokili oyo eza te ke nde balobaka ke fin du temps ekozala boye o époque ya apocalypse soki nini mokili ekokufa non mokili ekufa te eza monde ya yo mutu oyo oza nango na vision oyo yango nde moto ekokufa vision na yo nde moto ekokufa ekorévele vision mosusu oyo yango esengeli ezala restauré mpo tozonga na époque oyo tozalaki tozonga na temps ya molimo mpo tokomi na temps sikoyo ya molimo mpo tozonga na époque na biso oyo ezalaki ke olobi likambo mbala moko ekokisami olobi likambo mbala moko ekokisami donc puissance wana oyo bapesi biso dès la commencement de la terre yango fo toutilize sikoyo donc wana nalobi un peu plus mais yango esengelaki te naloba me nabakisi kaka mpona question etunamaki en tout cas nzambe abatela bino polygamie eza permis na nzambe mais eza malamu te donc eza malamu te mpona bafoyer ebele ezobeba bamama mingi bazozala attriste mitema na bango ezala affaiblir ezozala trop blessé à cause mona papa alingi mwasi aza na basi mibale misato mais alingi kaka mwasi moko motema nezaka mwasi moko pourquoi parce que c'est comme ça c'est comme ça donc papa motema ne kozala na basi mibale te akozala ne na basi mibale préféré ne wana mais motema ne ezalaka na place moko donc yango wana c'est même pas la peine ya kozala na basi ebele pourquoi po okokoka te mingi bakokaka yango te po ntango ozwi mwasi yango mpe ozwi basi mibale donc fo ozala bango mibale bazala na égalité. Est-ce que mobali vraiment okoka ba responsabilité wana ya kotia égalité entre toutes les deux femmes que opesi mwasi po pesi motema na opesi pa mwasi opesi donc eza impossible na oyo nga na mona na ndenge tomoni mpe baparent na biso bavivre yango donc tomoni yango nyonso na baparent na biso na bafamille mosusu mpe donc eza kitoko te ezobebisa bafoyer ezodétruire bafamille à cause ya bapolygamie wana donc mpona ngai ekozala ke mobali esengeli azalaka na mwasi moko motema ne ezala place moko basangana barestaure monde na bango mpo tozala bien biso nyonso yango kaka na lingai naloba en tout cas nzambe abatela bino au revoir.